chaîne de la diaspora congolaise. Mbote mingi na baibanso bazwili baku to pe bakozwali baku ya kolanda biso lisusu na ngonga oyo. To pesi bino mbote na kombo équipe technique nyonso ya EDTV pe na kombo ya équipe nyonso en général ya EDTV mbote na mabota na bino pe kimia kati na bino bipai nyonso oyo bino bozwami. Bandeko na ye lisusu liboso na bino po na tomeka kokoba na bino oto bandaki. Yambo penza po na to banda masolo na biso ya lelo. Naleki kopesa bino matondo mingi to merci beaucoup. Merci mingi na ba réaction na bino na video oyo euti koleka oto salaki po na tina ya bokabwani to boyinami oyo ezali kokotisa na kati ya communauté na biso to na kati ya diaspora congolaise. Merci na ba réaction oyo tozui de gauche à droite bandeko bobengi biso ebele surtout ba mama na pesi bino botondi mbela to appel oyo tolancelaki bino boyoki yango bondimi yango boyambi yango pe bo réagir na ndenge oyo esengelaki bo réagir. Kasi na ba réaction oyo biso tozui epa ya bandeko na biso tosali constant moko ezali ete le mal est profond. Mabe ekoti na kati na biso na lolenge moko ya makasi ekoti penza soki mbela otosalaka yango te bandeko elingaki banda ko bota misisa oyo ke pona koyeba ko timola yango elingaki komela biso pasi. Heureusement que nzambe oyo ya bakoko na biso ya bana Congo atelemi pe apesi maloba na ye na kati na biso po tomeka kobelela tomeka kobeta trompette bandeko bameka koyoka lolaka po toyeba ko mettre fin na système oyo to na stratégie oyo monguna amemeli biso na lolenge moko akolakisa ete bato bamilakisaka na elongi na biso me kasi na mitema na bango bazali baya biso te. Baza koya pona ko détruire, pona ko déstabiliser, pona ko kabola. Bana mboka Congo mingi ba oyo bazali na libanda. Merci mingi na ba témoignage na bino bandeko. Merci mingi na ba lien, ba élément o botindeli biso. Ya kolakisa boni koyina e koti na kati ya communauté na biso la kati ya mitema ya bandeko misusu oyo bazali na biso awa na kati ya diaspora. Botindi bongo ba makomi ba lien ba makomi na bango ya publication ya ba article botindi ba lien audio botindi ba lien bongo video bipai wapi bandeko ba congolais misusu moi minorité wana baza ko s'en prendre na bandeko ba congolais misusu. Le longo toyebisaki bino bandeko na ngai makambo oyo tokosuka na yango boete tokosala nyonso oyo esengeli na biso tosala pona kimia régner kati na biso bongo toyeba kotala kaka oyo ezali objectif na biso ya kolibere Congo ya kolongola Congo na kati ya bozoba ya kolongola Congo na kati ya mégestion ya kolongola Congo na kati ya ingérence oyo nyonso tu ezali na yango na kati ya mboka na biso. Na yango bandeko na ko renouveler lisusu merci mingi. Mais kasi na catégorie mingi ya bandeko oyo bazali ko finga ba oyo balingi ba komisa bourreau ya ba congolais oyo azaki bongo bourreau ya ba congolais lobby lelo balingi ba komisa ye bongo sauveur na bango. Ezali communauté to bato oyo ya liboso ba vivre oyo bandeko na biso azali ko vivre te na ba pays organisé bandeko bazali ko se comporter lolenge wana normalement il fallait l'état ezwa bango en charge bayeba ko solola na bango na profondeur bayeba ko faire comprendre bango ete bourreau oyo baliki ba komisa bongo champion na bango mayele na bango to makanisi na bango ezali lisusu ko sala lolenge o makanisi ya bomoto esengeli esala te oyo
babengi bongo syndrome de Stockholm. Bandeko na biso mingi bazali victime ya syndrome ya Stockholm. C'est-à-dire, mutu oyo azwaki bango na otage, mutu oyo abebisela bango bomoi. Balingi bakomisa ye bongo champion na bango. Balingi bakomisa ye bongo héros na bango. Mais kasi, ezali na volonté na bango penzate, ezali moi, moment oyo ya passage wana bazali koleka na yango, ya bango ba se victimiser, bakomisa oyo azalaki bongo bourreau na bango, yepe mona lokola yepe akomi victime lokola bango. Non, ezali bongo te. Biso yango tozali ko bunda ya solo solo pona koyeba ete kolongola mboka na biso na bozoba, kolongola mboka na biso na boumbu na ba méthode oyo nyonso sengeli na tia na nzela, toko exclure méthode moko te. Toko utiliser ba méthode nyonso oyo ezali na possession ya ba congolais nyonso poto yeba kolongola mboka na biso na boumbu. Tango mboka kolongola boumbu bandeko ebele esengeli bongo na l'état et des droits oyo toko installer. Baye bakozwa mabongo en charge pamba te problème ezali bongo très profond bandeko ebele baza pe ba victime na ko soutenaka lingomba oyo ebengami ya pareko bandeko baza pe ba victime to tenir bango rigueur mingi te ba mosusu pamba te travail oyo bourreau na bango asala kati ya mutu na bango ezali kobota bambuma na yango na lolenge na bango ya kovandela, na lolenge na bango ya kolobela, na lolenge na bango ya kosalela makambo. Bourreau wana ayebi ba technique nini oyo ye azali ko employer, ba technique oyo wapi ekolo Zaire à l'époque etindaka yake ndiko yekola pona ko bikisa mboka, mais kasi ba technique wana akomi ko salela yango pona ko détruire, pona ko yeba ko bebisa mitu ya ba oyo bazali pembeni na ye. Soki totali malamu bandeko na ngai lingomba wana mokeli na lingomba wana to dirigeant chef na bango baza ko faire partie ya batu oyo babomaka obongo to bengi éducation na kati ya mboka na biso. Éducation nyonso ekufaki, éducation nyonso elalaki na mabele congolais ayeba kozwa sous formation te. Biso to kanisaki yango ezali kaka na période wana ekoleka. Non, lelo oyo mais c'est Honoré Ngbanda a comme ko bénéficier na ba fruit oyo bango ba lona ki kuna ya ko bo médication ya bato bazwa ki éducation mingi te na ndenge esengeli bango wana mingi na majorité nde ba komi bandeko oyo bazali ko landa ye aveuglement. Mais ba oyo mosusu wana on a catégoriser bango lokola ba victime oyo bazali bongo ko souffrir na oto bengi bongo syndrome de Stockholm. Mingi bakenda pe bakela si mingi bazwa ba problème na ba université likolo ya monsieur Honoré Ngbanda. Mais kasi lelo oyo ba komisi Honoré Ngbanda lokola héros na bango. Bandeko na lobi mal les a profond, tozu ba rapport, tozu ba témoignage, ba coup de fil kili. Bandeko bazali kolela. Ba susu ba lobi tokoma kobanga. Tokoma bongo ko banga koloba. Na koma bongo ko banga koloba ekolo na ngai. Na koma bongo ko banga koloba langue na ngai. Pambate na pembeni na ngai zali na bandeko bazali ko appartenir na lingomba ewana to banga kabango. Bobangi oyo bakotisaka balonaka na kati ya République du Zaïre. Oyo bato akoma ko chichoter na kati ya bandako chochocho koloba makasi te bakoyoka biso. Ba memi yango awa na kati ya diaspora. Bandeko ebele bakoti ko banga. Bakoti bongo na kati ya lokola nkoba akoti na kati ya ndako na ye. Ami koti si na kati ya Caracas na ye. Bandeko ebele bazali ko se comporter lolenge wana. Bandeko bakoma na oto ko benga bakoma pe terroriser na apariko. Apariko est terroriser bato awa na kati ya diaspora. Mingi baza ko sala makambu contre volonté na bango. Bakomi ko landa lingomba yoana aveuglement. Et ça pose problème aujourd'hui na kati ya communauté na biso na evangeli na biso na izaleli na biso. Tozali sus ko vanda na ndenge o esengelité. Na yango tolobaki na bino bandeko toko meka ko sala nyonso o esengeli po ete communauté congolaise
awa na diaspora ezonga lisanga. Tozonga lisanga na ba action na biso nyonso tu oyo tokosala mpona kolibere mboka na biso na bozoba. Tozonga lisanga na ba makambo na biso nyonso tosalaka. Tozalaka na likambo songolo topaka soki ekwei bakongole nyonso bakose retrouver. Toti komona kaya ndeko na biso bauti ko refoule ya journaliste. Kala bakaya bongo ezalaki soki ekwei libiso bokomona bakongole ebele bakosangana mpona kotelemela likambo wana. Metala division oyo bamemeli biso na kati et empêcher mangomba mosusu bakende kosoutenir ndeko oyo azalaki bongo na likama kino esika wapi ndeko barefoule ye wana ase retrouver kuna na kati ya jungle wana ya Congo. Badeko appel auto lancelaki bino majorité silencieuse. Botikala toujours na koyoka biso na kotanga o bandeko ebele bakokabola na biso likanisi oyo kala te tokofixele bino date oyo epai wapi tokosala ba action ya solo pona koloba stop na koina, stop na bokabwani, stop na lokuta pamba te makambo misato ewana yango nde moto ekokotisa division na kati na biso. Yo oyo lobi ozali congolais. Le Congo c'est un tout. Congo ezali moitié boité, Congo ezali bandundu te, ba Congo te, Kasai te, Congo ezali un tout. Yo tango oyo lingi ndeko na lokele te. Tu peux pas prétendre beta to le lingi Congo parce que lokele fait partie de ya Congo. Tango yo lobi olingi ndeko na mobango te. Okoki pe ko beta to tete yo lingi Congo. Tango boy ndeko na mbole. Okoki ko beta to tete yo lingi Congo. Même ba oyo bazali ko boya. Moko ya ba zone linguistique ya mboka na biso. To boy bangala boy. Baluba boy. Ba Congo boy. On a kati ya ba zone linguistique wana eza composé na ba dialecte, na ba ethnie ebele na kati na yango. Yo tango zali ko rejeter ba ethnie wana nyoso tout. Comment koyi kolobate yo lingi Congo? Comment koyi kolobate yo lingi Congo en rejetant une partie du Congo? Bakoko na biso baloba olingi soso linga bosoto na ye. Olingi soso linga pe maki ya soso. Yo olingi kozwa kaka oyo olingi, les restes sont rejetés et puis na discours na yo lobi olingi ensemble ya mboka. Non. Ba témoignage ba pesi biso. Ba lien o batindeli biso bandeko na kopesa bandakisa na motema pasi mais je suis obligé de le dire. Ezali na audio moko batindeli biso émission et pas wapi Radio Bende le Salaki il y a de cela 2 semaines je crois. Thème émission na bango balobi boy. Soki topesi yo mondoki Toche Kabila wana, Toche Félix Awa, okoboma nani moto wa liboso. Na audio wana bandeko baza ko répondre. Tokoboma Félix, tokoboma Muluba moto wa liboso. Émission radio oyo lobi eza ko bunda po Congo ezala libre, eza ko sala yango wana. Trop, c'est trop. Comment towe ko tika ba makambo lolenge wana ekoba na kati ya communauté na biso. Comment tu peux accepter ko opposer ba congolais o bazali ko bunda? Pomboka na bango ezala libéré, pomboka na bango longwa na bozoba, to opposer bango les uns contre les autres. Méthode wana tozali bande kwa pariko bazali ko sala. Est-ce que yango wana ndeko mema libération to ezo kotisa boyini kati na biso ba congolais o mingi tozali na diaspora. Pamba te na kati ya Congo kuna bayebi bango te. Réunion mususo yemoko monsieur Honoré Nganda Kambaki akoti na salle esika pi réunion ezalaki. Alobi voilà. Tozo banda réunion na biso.
ordre du jour na biso ezali to trouver ba stratégie lolenge nini toko boma influence ya UDPS dans kati ya Congo. Bande konangai tango tozo zwa ba témoignage ya lolenge oyo boye. Est-ce que moto wana azo bundela penda po na Congo? Ko boma influence ya UDPS dans kati ya Congo. Soki yo bomi influence ya UDPS dans kati ya Congo, yo o gagné nini? Réunion na yo koti au lieu de la PPRD o ezali ko soutenir ba action, œuvre, candidature, ba makambo nyonso oyo pouvoir wana ezali ko sala te oza na stratégie te ko détruire PPRD, mais stratégie na yo oza ko luka lolenge nini ko boma influence ya UDPS na kati ya Congo. Mais ozala ki na pouvoir okoka ko boma influence ya UDPS te. Tu crois que le col bimi libanda donc bon influence ya UDPS. Mais ozali ko mikosa monsieur Honoré Nganda. Mboka ezali na posa ya babankambo wana te. Congo tozali na posa ya bato bazali kote ya biso tozala lisanga. Poto longola mboka na biso na bombu. Ba message na bino bozali ko salaka. Ya ko yina. Ya ko kosa ba makambo. Ya ko montaka ba dossier. Na mvandi boeti bande ko baza ko benga to mituni. Objectif na yango penza ezalaka nini? Bandeko, ba appel autozui na mikolo ezali koya ekotinda biso na ba déplacement ebele. Ba appel autozui eko pousser biso to kende ko mona bandeko ebele o ba bengi na bamboka songolo to pakala o bazali na besoin ya koloba devant caméra. Comment mosala ya mabe o apariko et sali pour l'enco panza ba congolais. Torozalo obligé au Kenamboka Suisse. Torozalo obligé au Kenamboka Maroc. Torozalo obligé au Kenamboka Togo. Et pas wapi bandeko ba bengi penza pambate bazali na besoin ya koloba. Et c'est gars il a mis soto kende koloba na pambate soto sali yango na ba téléphone ba koloba no bokosi ezali mutu songolo te bo imiter voix bo sali soki ndenge te ba ndimi ba loba liboso ya caméra ya EDTV ba témoigner ba expliquer lo lenge nini oyo ba expliquer bango ba lakisa bango pona ko panza mboka na biso Congo. Na ningaki opesa bino mwa rapport oyo na mikolo nyonso totika ki video wana esala. Mais mingi na koyebisa bino lisusu boye. Tosi to bandi campagne. Campagne ya biso ya kocha famille congolaise ensemble. La famille congolaise. To sangisa famille congolaise na cause moko. Appel auto lancela kibino. Pour réagir. Merci mingi encore une fois. Toko lancela bino sous appel. Bino bo sa la campagne. Moko na moko o azui a kozwa message o abanda pe ko sa la campagne ye auprès ya bandeko. O ba kozwa libako ko landa biso te, mais kasi ye azala bango porte-parole ya bolamu pona mboka na biso Congo. Bisika nyonso okuta na congolais ayebisa ete zala attentif ndeko na ngai ya mobali zala attentive ndeko na ngai ya mwasi milulu moko ezali ko bongama na mikolo oyo pona toke ndeko souder famille congolaise ezala bongo ensemble bolamuka majorité silencieuse to répéter lisusu ndenge tozoyebisa bino na ba téléphone bosuka na ba téléphone te bosuka na bakokomela biso un message en privé te bosuka na kotinda biso ba email te tozali ko lancer journée moko ya famille congolaise o famille congolaise ba ko teleba baloba stop à la haine, stop à la calomnie, stop à l'égocentrisme, égoïsme oyo
olingi kaka ngai, kaka ngai, kaka ngai. Yo osenga bolimbisi. Bao bakorda bolimbisi bazali. Mais comment yo boya kabandeko mususu basenga bolimbisi? Motaza na droit ya kozwa pardon ezala kaka yo bandeko mususu te. Komba nini wana biso to salaka? O bolingi bo mema bato basala. Tongo pourquoi? Ndeko songo pakala ndeko André olinko bongwana te. Toko zwayo mkoloko toko libere Congo okomona. Ndeko Jean yo linko changer te mkoloko toko libere Congo okomona o toko sala yo. Ndeko André, ndeko Jean ayoki mais message bandeko nanga baza koloba baza na raison gouvernement obiso za na kati ezo mema biso na nzela ya mabe hein. Tika to longwa na biso kuna. Ndeko Jean, ndeko André balongwe. Ba ndeko biso to longwe kuna to ki appel na bino, to longwe. Gouvernement wana eza na ngoboma. Tata bino bako longwa te, bakola bo bozonga kuna. Finalement message nini oyo biso to lancer laka et pas ya bandeko baza en face parce que ce sont nos frères et sœurs qui sont là-bas. Babongo la motema te. Bazala kuna te. Finalement tolingi nini pona bandeko wana. Komba mobimba boganyaka ba amte. Kaka bo perdaka. Okinganya akei kuna akomi kolabo. Osongola zalaki akei kuna akomi mutu akabila. Me bato akabila o bakomaka bato na biso. Wapi bango? Est-ce to mi tuna ba question pona nini bato parce que bakota babi songola kenda ikuna ba rejeta kiye. Pakala kenda ikuna ba rejeta kiye. Biso toza awa bazo rejeter biso. Donc to kende kuna tozala bako rejeter biso manam kuto tika na biso méthode na bino ezali mabe. Ezali quoi passer azote ya rabato. Bobongo la motema yezo alingi azonga. Bobongo la motema botika ko finga. Botika kindoki, botika koiba, botika lokuta. Ndeko aya lobi pasteur matea na yo betinga motu motema. En tout cas na tiki na lingi osunganga na yamba yezu. Tete yote yozonga kuna zalaka kana satan. Bandeko na ngai. C'est quelle façon de combattre le mal? C'est quelle façon ça de combattre le mal, bandeko? Oyo te. Boye te. Bolingi nini ba adepte ya Pareko. Qu'est-ce que vous voulez pour la Congo? Quel est votre plan d'action? Et sali mawa. Voilà pourquoi ngai na yo to benga mi bongo na kozala vigilant na komeka koyoka mukolo oyo mbela eko salama to telema tozo répéter yango eko zala manifestation ya ba famille. Mama yaka na mobali na yo na bana, papa yaka na mwasi na yo na bana. Boya ba étudiant congolais o ba uta bisika ndenge na ndenge bazotanga na ba université awa na ba école ya bamboka oyo. Boya botelemela mboka na bino pamba te ba classe boye kotanga awa na mboka mundele ezali pona kokende ko servir Congo. Alors ce Congo ezali malamu te to kokende ko servir yango ndenge nini? Soit attaque kuto linko servir Congo o linko ko sala ba classe dans awa na kati ya mboka oyo esengeli na yo sala yango na climat moko apaisé na kati ya communauté na yo okosala yango na climat tendu oyo bakoteli biso na yango te. Na yango kala mingi te bokomona ba affiche bokozwa date to baninga kotambola kokuta na bandeko ba oyo bakoki kozala na likambo ya koloba na oyo etali makambo ya Congo tokutani na bango ba mingi tosololi na bango na ba téléphone ensemble en commun accord na bandeko ya Belgique awa bandeko ya France ya Allemagne ya Hollande ya Angleterre ya Suède mboka ya bandeko na ngai ya papi rock bampangi kuna na mboka ya bandeko na ngai Byzance na mboka epai azalaka kuna na Danemark bandeko na biso ya Norvège toko
pesa date moko en commun accord tokutana to mettre fin na combat ya haine, na combat ya lokuta, na combat ya calomnie, na combat ya opposer Congolais contre Congolais. Voilà bandeko oyo tobombela kibino na koyebisa bandeko a France tozali kokita kuna na France aussi ici awa ya Belgique awa toza na France na bandeko na biso a France kulutu Guy Gérald Malaming tozoya tozokutana te ba contretemps tozoya tokokutana na bino nyonso o balingi Congo na ndenge o esengeli o alingi Congo na bolingo ya solo alingi Congo banda na nord na sud na est na ouest aponi eteni moko ya Congo te tokokutana na bino tobongisa ensemble en commun accord tozwa date yango awa na capitale européenne esika wapi tokotelemisa bendele ya Congo pour dire stop na lokuta na koyina na bokabwani ba oyo bakozwa part na kati ya masuwa oyo biso tokomata bazwi part toko acheminer toko naviguer na bango kino na bon port ba oyo bazali na virus ya koyina kati na bango tokoboya pe bango te pamba te bazali kaka bana ya Congo mais kasi tokoluka de voies et moyens ya koluka traitement nini oyo toki kolongola bango na kati ya boule oyo ya lokuta ya koyina bakoti na yango. Merci mingi na bino nyonso oyo bozali kolanda element oyo bopesa mbela bobenga bandeko na bino bo expliquer bango posa na biso ezali nini ezali ka Congo elongwa na boumbu mais kasi Congo ekolongwa na boumbu te soki ezali na lingomba moko oyo ezali ko opposer ba oyo bazali kosangana mpona koluka solution botikala malamu nde tomonani mbala nsima. Merci beaucoup. OD Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.